Frère exaucé. Frère exaucé. Frère exaucé. Frère exaucé. Olali makasi boye yaya. Frère exaucé. Frère. Lamuka te, lamuka ngonge koki, lamuka papa. Ngonge koki ni. Yeso ngaya. Mais prière non? Bo prière ate ko beta ba te ko prier. Kasi lamuka ngonge koki. Ni bote mdala la. Yaya lamuka ngonge koki. Pasteur so bien biso na. Yebisa pasteur ngam na lali. Na frère exaucé. Frère exaucé. Lona mulima bulembu boye ko yaya. Toyaki pona mabondeli, oyebi makambo tozo sambelela awa yaya. Ujute bulembu makasi we pwani. Papa nzambe so ba sala makamuna sala autrement papa tiko compliqué. Te toyeke lukelo nganzambe. Bo sko moninga na fota satana na maboko. Ozuko ta fatigue. Na ko ta fatigue na fona qu'importe. Oh. Donc na ko la te na ngomba supe a place aux la retraite à l'église to ko la te. Mais toto gêné. Faut za molende na prière yaya. Oh gêné to zaki na gêné ba na tongo. Non ko to fona ko na lieta te buto ko la penza. Te na na li awa ndi to zabo. Ah na bi mutu te ali mais le bo ko tika ba to ko sambela tanti na 0 r to sambela euro. Le pasteur osama be yede a mesani. Yaza ase de ba 40 sur be combien de Magamanzambi balobela ngo boete. Nzambe na ofuta yo. Foza molende lo konsenga na peso ka foza molende na prière. So za molende za ngena ko da retraite. Bongo zo lemba bo ngo sambela te. Lemba ba pesa nga kinini. Oh. Ok, toke kuna pasa wazo biso. Non, laisse na muni kina lamu ki. Te yo la suna communauté. Nasa ni. O la lisusu toke. Nalo lisusu te. Oh yo ngoso suna pongiti. Yo ka nje ni na kote retraite ba kangenga ni ba singa ba ko bwa kanga. Oh. Na makasi na muni yako ndoko zo pesa kina na bimina kina. Te tout ça na ngonga prière ya. Oh, tana ngonga prière bona habito ana ngonga sia na nya play. Oh. Ngonga prière tana ngonga prière. Donc na ngonga prière ba to balala basala. Te bosko so na kikuna ndio nyimba bolo bani. Oh, papa. Donc malon na binga yemo paya ya awa. Ah to bengi pasteur patambula na tracteur to ko pikola ngawa. OK na place to sambila. Na zawa na lali. Oh. Oh yati. Mamba vino kuto zo landila wambo to landila vina ngai. Landila vina yoti. Osuba kati. O landila vino te. Frère to sikuka ngabo ete. Osuka ngano bi makasi we. Yo asi si jeune zo yeli ba retraite za pona ni pona ba makambo wana. Sikotonga makambo wana yo kota makambo pati musupo. Kutafika tena compliqué. Kubungisa ko ndima na ngate ya. Na bungisa ko ndima pona mimi ona wenze. Ngobe tsana libaku. Na ziko ndima ona kena ona wenze ona bungisa ko ndima yote. Tonto si sazo na jelo ngobe tsana libaku na kata jeni pena. Abe cholo bakula mimi na kintuka. Laisse mabange za mfraki. Mieux vaut mo paya ya a. Mieux voter, ko ta mieux voter. Yo na place o lobelanga ozaki mutuma ko lala te. Ba tu ba lala yo ko lala te prière à 12h. Tu to ki 15h la lité. Yo zayi mutuma ko fo vanda penza boyi nzambe. Cho sambela bo fokanga na singa fumba la loketo. Nzambe masuba nange katana. Na age 20 ans sur 23 ans bo suba ka. To ça ka se gbizo ozo indisposé bandimi mususu bala. Indisposé bon ni na pompele ba on certicide. Na mona na ba tu basambela ka me o pena to o pena bandima boye pena. Vos intercesseurs. Bo be intercesseur de basala ni. Intercesseur de batamba na lola. Biso zo zawa. Mie fo kutu mndazena na bulemba pongi na mto wake saki mbo. Ndo zongi na pongi. Yo mona zongi na ni na morgue. Nzamba limbisa yo papa. Limbisa pe yo mto suba. Na kebe nga pai. Keno benga je appelle ni zeni. Ya mto akabela $100,000.